Mbote na biso banso lelo toyambi na émission na biso député national Jean-Baptiste Moindo Kasekwa azali député ya Lingomba SID ya Martin Fayulu pe ya lamuka tozali kolobela likambo ya mituka ya epesami na ba député basusu balobi eza don topé likabo basusu balobi eza likabo te eza sombi na nyongo ba député bakofuta lelo bouti kosala kobimisa position na bino yebisa biso na bokuse position na bino ba député ya SID ezali nini position na biso eza boye to boyi mituka wana parce que pona biso eza mituka cadeau ya corruption. Ba raison oyo elakisi keza corruption yango eza 4 raisons. Ya liboso président assemblée Mposo Kodia asangisaki ba député ya Union Sacrée le vendredi 18 juin na Hôtel Fleuve Congo. Sima ya ba député kolakisa détermination na bango tango ba rejetaki au projet de loi au gouvernement etindaki na assemblée kosenga te autoriser gouvernement et bandaka ko proroger état de siège pendant que ba député bakozala na vacances parlementaires. Ba député baboyaki projet wana yango etinda Mboso déstabilisé a convoqué réunion. Na kati na réunion wana communiqué ya cellule de communication ya Assemblée nationale et lobike objectif na ye ezalaki kosala rappel des troupes yango etinda ye a présenté calendrier ya kokoma ya bajipe wana na Kisasa. Eza donc intention ya komuseler bango. Ya liboso biso tozwaki sango ya bajipe wana le 10 décembre 2020 mokolo ya plénière oyo ya kolongola biro ya mabunda na bokambi ya Assemblée nationale. Bazalaki koaborte député moko na moko kosenga ete tango akokende kovote azwa photo ya bulletin de vote na ye tango akolakisa bulletin yango bakopesa ye formulaire ya demande ya JIP. Yango biso ba député nyonso ya SID ba Atos Ndombasi ba Charlotte Masiala nga Jean-Baptiste Kasekwa na moninga na biso Mambo Katunda Eli ya Bagata toboyaki ba formulaire wana ya misato tango Mboso asangisaki ba ndeko na biso ya Union Sacrée na Hôtel Fleuve Congo akomaki kosala apologie louange ya donateur alobi ke donateur alingaki alakisa grandeur d'âme na ye bolamu na ye yango azwaki mokano bajipe wana epesama pe na badepute ya opposition bapropos wana elakisi ke olie président assemblée amituna mbongo oyo 27 500 $ ya kosumba mituka moto moko atako aza chef de l'état mbongo wana kozwa yango wapi est-ce que za ya salaire na ye est-ce que za héritage tata na ye apesa yango moni opinion publique nationale et internationale etelemeli likambo wana epesi soni na Assemblée nationale likambo ya mine olie ba membre ya bureau assemblée basenga pardon babandi kopesa ba explication contradictoire moko alobi ezala bajipe wana eza ton mosusu alobi eza mituka basombi na crédit auprès d'une banque privée baopesa kombo ya banque wana te pourtant nano bakoma kosangisa biso bapesa biso sango keno est-ce que bo souscrire na crédit wana ndenge nini kokende kozwa crédit na kombo nanga alors que o informenga te na pesi autorisation te tango mosusu balobi keno eza mituka basomba na frais de fonctionnement ya assemblée pourtant na kati ya budget na kati ya ba prévision budgétaire
ya Assemblée nationale ata ligne budgétaire mon côté et prévoir que tokosomba mituka na badepute balobi ke non eza pratique oyo ebanda na 2006-2011 à 2006 chaque député asouscriraki moko na moko na crédit ya kozwa mituka na entreprise CFAO po abanda kofuta crédit yango na retenir likolo ya salaire na ye. Na 2011 mituka bazwaki a contrepartie ya indemnité de sortie. Tango ozwi mutuka bakofuta yo indemnité de sortie lisusu te, yango ezalaki kimuibi te, différemment na o kimuibi ya lelo. Totuna motuna na lombango o tozolakisana eza communiqué na bino baye ya ECD ba député ya ECD bobi bosalaki mais makambo so olobi awa yango nde eyokami na mwa audio to mpe mongongo ezotambola na réseaux sociaux yo lobi ke ezalaki likita to mpe réunion donc tokoki kotuna motuna yo moko oyokaki mpo ozalaki na likita wana to eza makambo oyoki na audio mpo audio soki toki na makambo ya bosembo to na kosamba audio ezalaka preuve te elaka elembo te oyo justice ekondima bakoki mpe kokosa basi ngongo motu moko ameki koloba neti mboso eza ye te non mboso akoloba ezalaki ye te na zwaki bakommunike oyo batindaki na bareseau sociaux na bagroupe ya badepute ya kobenga bandeko na biso ya union sacré na réunion wana nazwaki mpe batémoignage parce que réunion wana basalaki avant midi ya vendredi alors que en même temps bureau ebengaki biso badepute nyonso na réunion et plénière à 13h la même date le 18 juin tango tokomi na plénière bien toza ba camarades tako toza ma parti politique différent to partageaka ba information to pesanaka basango tango tokomi na plénière eh bien tozwi déjà ba information ya ndenge nini banini bazwaki na réunion na bango basalaki donc président akoboya audio wana te eza likambo oyo balobelaki na kati ya lisanga na bango tolandi moninga na bino mosusu député nayebi te soki ozalaki mpe na ye professeur Paul Chilumbu oyo a défendre alobi d'abord soki bozoloba boyi kofunda président de la république nde moto asali kaniaka wana est ce que boza na preuve to bilembo ekolakisa yango bomoni ke azwi mbongo wapi akomi na enrichissement illicite to mpe azwi mbongo na ndenge ya mbangu wapi mpo asombela bato misolo wana mpe atuni yo kokende koverifie na babureau soki basalaki mikanda te mpona kozwa niongo yo yanoni eza nini bien yango nazodenonce découpage partial oyo journaliste asalaki na émission wana na lobaki boye président ya assemblée nde moto alobi que ba 500 jip wana eza cadeau ya kolakisa grandeur d'âme patriotisme ba jip wana nauti koloba elobamaki promesse wana epesamaki déjà na décembre 2020 mokolo tokendaki kovote pona déchéance ya bureau ya mabunda elingi koloba oyo promesse bapesi lelo eza matérialisation ya oyo promesse bapesaki na lobaki na émission wana que naza na bakopi ya bon de commande oyo bazalaki kopesa na député moko na moko kosollicite po adhérer na union sacrée donc eza makambo ngande moto ngate na oloba ke monsieur Félix aza na enrichissement illicite mais à partir du moment où président Mbosso alobi ndenge wana keza cadeau oyo
Félix apesi. Pourtant na yebi na kati ya budget niveau ya salaire na ye biso ba député nde tovotaka salaire ya chef de l'État, tovotaka frais de fonctionnement ya cabinet na ye, ekoki te kopesa ye makoki a distribuer ba jeep ya montant ya 27 millions à 3 ans de mandat. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous vérifiez la banque centrale pour traçabilité vous vérifiez aux députés yango tosenga que Assemblée nationale na biso nyonso ba députés nationaux nyonso toboya kozwa ba jeep wana tosenga na bureau eteka yango ya mibale tobengi procureur près à cour de cassation asala enquête parce que ba élément on a outi kopesa epesi elakisi possibilité il y a enrichissement sa cause, il y a détournement des deniers publics, peu possibilité à corruption. Il y a mis ça tout tobenga gouverneur de la Banque centrale du Congo après ça éclaircissement ce qui mbongo wana il y a commande il y a 500 jeep parce que balobi ke ba jeep wana est commis déjà na kalte na mboka na biso gouverneur de la banque ala kisabiso ayebisa biso polele mbongo wana eutaki na trésor public sur motif ya ligne budgétaire nini tosenga vraiment clarté esalema epesama na bana mboka pona likolo ya jipe wana pamba te soki clarté eza te tosenga ba jipe wana bureau national eteka yango ezongisa mbongo na trésor public pe mbongo wana ezala affecté na ba besoins sociaux prioritaires lokola assistance au sinistre ya Volga ya Goma, lokola assistance au personnel soignant ya riposte contre Covid ou renforcement ya ratio ba militaire au bazo sala bitumba na STRDC. Et le bami peke ezalaki lokola makambi balé soit que le gouvernement pesbino avance crédit pour nanzela ya banque moko to pe banque moko nde mutendima ikope sabino avance to crédit pour bino bo futaka ngo ne ba émolument na okaki on dirait moko na ba ya bureau lo baki yango bo vérifier bo landeli yango te eza bongo te edi ndenge nini bureau ekozwa crédit na kombo ya député alors que le député wana asali souscription te. Aucun député n'a souscrit. Aucun député n'en a été informé. Il n'y a jamais eu une plénière. Différemment en 2006, basala qui plénière ezala qui na tango ya Vital Kamerhe. Batoni député nani alingi azwa mutuka. Asa apmeka signature na ye likolo ya fiche. Wana aussi lobeli yango tokozongela ngo système na motune ezali ke bino bobwa kimbela bosengi ba député mosusu baninga na bino ko boya ba jeep wana ape ko pesa kosenga gouvernement koteka yango ko pesa mbongo tout le monde déjà ke boza ko kabwana mingi basusu pe balobi eza crédit yo kanisi ke ba Hollanda bino to bino bozala botikala minoriser na minorité na bino et ba susu bazui yango pe etikali ba Hollanda bino Congolais moko alobaki que le peuple gagne toujours. Eza mbongo ya peuple. To Hollanda appelle ya ma mouvements sociaux, ya ma organisation des droits de l'homme, ya ma organisme ya contrôle ya dépenses publiques. Mingongo euti epai na bipai ya kosenga likambo wana to stopper yango to pesa lumière clarté nakanisi likambo wana ekosalema te ekozala ndenge moko na o projet avorté à 2020 tango la saki projet ya koimprimer ba billet ya ko célébrer alternance ya au pouvoir oyokaki ndenge nini opinion publique congolaise etelemelaki likambo wana pe
dirija batika likambo wana. Congo ya lelo eza différent na ba période elekaki tosi tokoma na opinion publique moko très active au dirigeant à décider à ignorer la voix du peuple, eh bien il ne s'apprendra qu'à lui-même. Pona tango to kende na otuna motuna moko tango bibi makamboyo tomoni ke parlement elekisi loi organique pona fonctionnement pe mabongisi ya kotambwisama ya seni kasi balandi babino eside pe la muka bango baza ko telemela yango nkanisi pe zape makanisa bino bokanisi bokosuka pe po bino bozo senga dépolitisation to pe bolongoli ya loboko ya bayi politiki likolo na misala ya maponami to pe ya seni. Ndeko député ozoyo kanga. Ok, donc nakanisi internet na Kinshasa eza na mwa kokoso na ebite soki ndeko na biso azali ko yoka soki te est-ce que yokinga eza mwa pasi internet eza mwa pasi na Kinshasa suka na émission na biso ya lelo yango toembaki bongo député ya la muka député national Jean-Baptiste Moindo Kasekwa petobeli likambo ya mituka epesami na ba député bayi eside pe la muka ndambo ya la muka baboyi kozwa ba jipe yango balobi basengi na misala ya bosembo ndenge député ya utikoloba elandela makambo wana toko zongela likambo yango mwa sima botika malamu tokutani na Facebook na biso ezali VOA Lingala pe tokutani na site internet na biso ezali www.voalingala.com tokopeka lisusu mwa moke yambo za kosukisa penza kosolola lisusu na ndeko na bandaki kotuna ndeko Jean-Baptiste Moindo tant tozolo baboye likambo susu tiko le kapé loi organique ya maponami et ndimami na parlement kasi tomoni batu ya bayi eside pe la muka baza kosala mwa mobulu kosenga milulu kosenga bolongoli ya loboko ya politique likolo na misala ya maponami to seni lokola na zuyo pe na plateau oyo nazo zwa makanisa bino eza ndenge boko suka wapi bino boza minorité mongongo na bino zoyo kanate tomonaki Mama Lisa Peterson wazali sous-secrétaire d'État ya États-Unis pour na makambo ya démocratie ya droit de l'homme topé pe misala sengaki Martin Fayulu tomba kuteni na ye ete asala makasi makanisi maye pe mongongo na ye e bakoyoka na kasi loi ese salami bino bo mongongo na bino kanite bokosuka wapi tokosuka wapi likambo wana ekondimama te edi mboka na biso eza na degré ya fragilité moko makasi tokondima te ke maponomi ya 2023 ezala pire mabe koleka oyo ya 2018 or na kati ya loi wana bureau ya seni ekokambama na 7 personnes mine ya union sacrée mibale ya FCC moko ya société civile elingi koloba bato oyo bayibaki maponomi ya 2018 bango moko bami organiser baoccupe baposte nyonso na nouveau bureau po baorganize lisusu tricherie tomonaki ke na 2018 candidat oyo abetamaki azwi 15% bapesi ye majorité parlementaire à l'Assemblée nationale, na Sénat, na ba province. Tozona bobangi mingi ke batowana ndenge basala ki likopa na bango na 2018 balingi ba planifier. Yango to sa to bandi ma manifestation Olanda qui avant-hier jeunesse à la muka ezalaki na sit-in devant le parlement. Bakanga ki 17 militants Dieu merci, basi bazala ki bakoma libéré. To meka to poursuivre. Mobilisation to ko lancer en na kati ya ba province mobimba po mongongo na biso eyokana. To senga bato nyonso to vanda na table ronde.
tosala bareforme parce que na kati ya loi wana ndeko na biso baponi kosala continuité na politisation à outrance de la CENI, alors que biso tosenga na table ronde wana to décider ya kodepolitize CENI. Tokodepolitize yango ndenge nini? Biso to proposer boye ya liboso biro ya CENI ekambama na badelege ya société civile. Ya mibale to proposer que secrétaire national ya CENI na ba secrétaire exécutif provinciaux ya CENI bazala recruté sur concours par un cabinet international neutre. Ya misato tolobi to supprimer poste ya questeur to tia gestion ya mbongo ya CENI par l'ordonnateur public pour tozala na makoki ya kokontrole ye. Wana ncheza malamu makanisi na bino me sikoyo proposition ya toloba mabongisi ya mobeko esi eleki na niveau ya suku mibale ya parlement etikali kaka ke président a bimisa yango asakola yango mpe koma mobeko bongo sikoyo soki esi ya présidence asakoli yango bokanisi machine ekozonga nsima po déjà eza eleki déjà. En tout cas, soki balingi basala forcing bakokuta biso liboso na bango toko mobiliser ndenge article 64 epesi biso devoir wana jeunesse ya lamuka esi ebandi ba manifestation awa na Kisasa tozo planifier ba manifestation toko intensifier yango sur toute l'étendue de la République. Félix assis à la Kisibiso que ma mesure il y a contre Covid yemoko na Butembo asali meeting alors que yemne moto a décrété qui ba mesure donc a co-opposé biso ma mesure à Covid te donc soki bako sala forcing ba mi en tête alors bakokuta biso na kati ya mobilisation parce que to kondimate au crime électoral salemaki na 2018 to revivre yango na 2019 na 2023 et co-exposer pays na biso na explosion parce que lelo cohésion nationale est extrêmement fragile. Tosenga ba église ba mouvement citoyen biso nyonso to meka commis persuadé pour na bolamu na mboka na biso avant le temps to vanda na table ronde to zwa consensus sur ba réforme o comme ma biso na ba élection transparente et apaisée. Matondo mingi ndeko Jean-Baptiste Moindo Kasekwa tozo rappeler tozo kondola ete ezali député national ya ECD pe tobengaki yo po ya noli na mituna na biso po itali likambo ya mituka ya ba député bino baye ECD mingi pe ndambo ya lamuka boloka bozana lamuka ba boyi kozwa mituka wana donc toyoki bijano nao matondo mingi na yo po yebisi biso makambo itali mabongisami pona mobeko ya maponami matondo mingi na yo. Merci Edi, merci. Matondo mingi pe na bino baye bozuli bakoya kolanda biso ndenge tolobaki boko bakolanda biso na radio na biso na ba radio na fréquence na biso pe bolanda biso na site internet na biso ezali www.voalingala.com pe bolanda biso na Facebook na biso ezali VOA Lingala ezaki wa bino Edi Isango to kutana mbala ya sima.